Salut, bonjour, bonsoir, la grande famille de MK Mbelou TV officiel. Moi, votre humble servante, je viens encore une fois de plus parce que naïm saki biso ke toroya pour na ko update bino pour na kopesa bino en tout cas programme concernant matanga ya Jani Fay, artiste et comédien na biso wa utaki ko tika biso na mokolo ya lundi. Yeah. Donc, selon réunion oh et c'est pas ça qui n'a Paris tout le monde qui na réunion wana ba sai fiston sai bazalaki ba président Mister Siatoul ba président Devos ba Molai ba Maxi Bondowe en tout cas ba artiste et comédien ba président 2 minutes ba artiste et comédien bazalaki vraiment ebelé na réunion wana bazui Mbela to bazui et catholique réunion comment veille mortuaire donc barole lando kona biso Jani le vendredi na le samedi nazo tchela bino moko bolanda pour ezala na communication ezalaka toujours na ba erreur ebele moto alobaki lika mususu me nga na oya ko rapporter bino pe eloko mususu en tout cas José de Londres aye kosala moi synthèse ya makambo oyo balobi na réunion to landango biso nyonso tout ensemble soki eza mbala na ya liboso na kati ya chaîne oyo MK Mbelou TV officiel en tout cas ko hésiter te au s'abonner aimer commenter partager lien et au sala biso plaisir ya makasi. Merci beaucoup, que mon Dieu vous bénisse. Bonsoir la famille, communauté congolaise, tous les comédiens. Juste pour la précision, nazomona bandeko uzana organisation na bino awame on a faire par bino ndenge réunion uti ko dérouler à Paris. Alors à Paris matangi zali vendredi samedi na Saint-Denis moi na tin adresse ezate po bogoyate. Alors pour la citation à la police va bloquer nos corps en attendant ndenge ya banquette ndenge makambo elekaka bako pesa biso corps mardi bako libérer biso corps mardi après biso to banda ba démarche ou ekoki ko sala keno ndeko na biso aya ko lelama na bolingo nyonso na limemia na mboka Congo. Donc c'est sûr où ezali important boye bakeno corps to sala effort na mawa nzambe et ya Congo donc ekoya bo banda ko se préparer na ndenge ya kimia Jani azalaki moto ya kimia batu tu boye bien soki to beti solo ya Jani alaki moto ama kuseka ambru yemezalaki te na ndenge ya kolo mutazangi berere zate. Alors to senga to meka ko garder moi ba émotion na biso to contrôler vraiment ba émotion na biso to le la Jani na kimia. Alors semaine oyo matin ezali vendredi samedi et puis semaine prochaine ba précision aux ala mais pour la comité où vous dirigez ma solo ezali président Moulaï grand frère na biso Siatoula et puis na ndeko na biso Devos bango baza wana ba kopesa numéro ya compte ya ba fan nyonso bakoki ko cotiser mais biso toza na cotisation na biso na ndenga koto oyo moi na pesa prix ya visate donc à part wana nde toza na compte oyo bakocha pona ba fan. Merci beaucoup pour la moi précision réunion ndenge uti koleka. Alors bo banda ko s'organiser na ndenge ya propre na ndenge ya bien pona koyamba nzoto ya ndeko na biso vraiment to kosenga ka to contrôler ba émotion na biso vraiment to contrôler ba émotion pour na kati ba matanga pour ba émotion soko ibi ko contrôler on to ko déconner to arrêter ba émission ezanga tina to tika kwa koloba ba bêtise pour ko apporter lo te ndeko na biso sia ki quoi pour ezali important to luka to sala nini auto lela ina honneur to pesa honneur ya suka ou ya zo mériter vraiment. Merci bien, Ouizalaki frère Nabino José de Londres, Sidabileli. Tu es baké. Pas chez un amitema. Tout ça n'importe quoi.
to manifester passe pour un plaisir te to lobela. Merci beaucoup, on est ensemble. Ce qui est en sous question, on l'a dit au coquille Rolanda na privé pour nos précisions. Merci, bonne soirée. Voilà, j'espère que tout Rolanda biso surtout communiquer eux ils sont très important pour natina na ba artiste surtout to ba ndeko nyonso oyo balingaki to balingaka ndeko na biso le dauphin Gianni Faya. Tozui programme. En tout cas, merci Belé na maman Denise Nyakero. Parce que Andimi, qu'on fait rapatrier corps na Congo, après 16 ans, Moutoua Kenda qui a matina njili na makolomi balé, mais les lois kozonga, le kola koli, que l'honneur et la grâce, ils ont aka et panzambe. Et ça pas si bandeko, je vous jure que ça vraiment pas si makasi, mais quoi faire les kamusutu ya kusala ezate nzambe azwakaka lokumu mpona makambo nyonso tu ndenge elekieli kwa eto ezolekela parce que on n'en peut rien soki eza mbano ya liboso kaka na chaîne oyo tosenga nous s'abonner pour nous donner encore de la force de venir encore avec des éléments to ba nouvelles oyo bozali kozela na kati ya chaîne oyo nzambe alola apambola bino en tout cas soki Yesu Christ azongi te nga na bino tokokuta na lisusu na mikolo oyo ezali koya parce que nayebi ete nzambe wana atikaka bana na ye te mpe akotika bana na ye te nzambe apambola biso bisika nyonso ezwami biso tozala kaka mayele restons prudents la famille soki eloko ezosimba te tika business ezosimba te tika libala ezosimba te tika film ya Yesu kutu esila film à Yesu peut écouter et si là siko s'enfermer ka esika mo ok balingi yote just for the sake of staying no it doesn't exist donc faut pas que ça la bongo lelo papa Gianni akufi atiki famille bana na ye batikali ça fait trop mal vraiment nzamba pambola biso apesaka famille makasi loto senga wana a reconforter libota a fortifier mitema parce que ça passe la famille je vous jure ça vraiment pas si kobungisa moto tokutani na mbalasima bye.